ngolo paka walesa babilobela o babalobi pona suzi ngana ndimi yango tepo to fanda nenda kumoko natiko mona teke o kwa kengi parfait nanga kochate lokuta nyonso te zana ndako ya suzi to simba eza ba faux message mutabelaka suzi abeli na ngola obi traitement ya Luanda ndenge zaka moi jar aida kini malade sekota ki makasi abeli akufi toza ba immortalité même Jésus kuta kufa assez quoi mais comme biso toza nzambe te to kufa tozera jugement dernier ya nzambe o tu balobi ke suza yaki na couper ba kilote ba sous-vêtements na tanini oyo suzi ballon d'or oyo asali po babota na tade tanini tade o asese orchestre na ye pour na suzi ballon d'or azwa kalesoni pour na tade évoluer tout ça on a eza ba mensonge toye matanga tada zalaki na image ya bien ti na morgue oyo boyoki wana eza ba mensonge suzi ballon d'or abelaki atiki biso mwana babota na kale ya mboko oyo kale so wana o balobi balatango bachango babuchu basombela ngo ba pampex mais na yebi ke vie wangwaka okutani na ngwaka il fallait so ma permis de conduire tada ko ma dia kate a mission akokufa mission pas mwana chanter marambolobi wana to bina moto a utiliser yo mais yebake ba ike kitambala pe bakufa so za yivwe pasteur il fallait rasser quoi comme c'est quoi quité c'est que besoin mnoga bangwaka mais deuxième tour Thierry Senta Koya na podium oui razali sunu na confiance nous te pona benga frère Patrice tout monde frère Patrice a kota prière à la muka to remercier mais ozana ba dossier na ba to belé ozo ba sa sou ba dossier ozana dossier na famille Hollande na bilobela mais yo zo benga ba messe bangwa ba kisi o moto zo bebisa personnalité na biso na basi na biso na ba famille na bango toza bato musicien puis muso sala clip a se retrouver ezaka passer te famille na ye etomboki à propos ya personnalité na ye suzi ballon d'or aza maladi bazolo ba maladie belé oyo famille na ye ba yebi malade mwana bango oyo akufi caché wana ka motebi malade suzi 100% oyo akufi nango eza ba parents na ye ezari bien te suzi ana morgue famille na ye bazolo ka sacrifier pour na moko ya bino azaki fi azaki bien na batu au salon on peut tant que semeki na ye calé. Bon, au salami, na tamo bo température et au kitanango corps karasiko même na morgue na sepeli na prince ata baba na komboye bino na bandala bengamat parce que ça lumière na ténèbres ba mettre na yo ba mettre jibet wata rapport na yo comment wato tse le boka koya te moto zanongwaka wangwaka botika ko sali ba kombo batu non senga na gouvernement aïba kanga ba église de réveil on a ba personnalité le lot au monde bana ba ba fazer et à cause il y a personnalité il y a ba prophète il y a lokuta il y a au moins une église yo so mona sango akelo ba témoignage ya moto eza la vrai eza la faux témoignage ya moto mais voyage ayaki et la santé combien de bato ba kufi na Luanda ba korela ba ebola combien de bateaux bakufi ba maman nani mwasi yada bombole mais kwanza alors malade ba cancer atoza millionnaire atoza milliardaire suko beliango ezaka ke au dépendre na nzambe docteur ko traiter yo mais suki nzamba lobité te okoke pe France okufi mais yo ba traiter na Congo wana alerte mais obiki guérison dépendre na nzambe guérison da possibilité te botika ko salir ba personnalité ya bato le lobby na rolinga mwasi bonake fana na famille na bango bobimisa biso ba message bandoki obebisi personnalité ya trésor pour tout yeba ke aza joueur a nani e Moïse Katumbi aza na manager na ye aza na ba avocat na ye olobi ba ya na ba couper na ye eloko bomi renaissance yango yo bilobela ya bino banganga o ba pesa ki 3 vares boye bobengana room na bilobela lelo renaissance lobi bagani lobi bapoli lobi moment robengana room ezaki na temps wana te bobosani ba bien fait wana soki omoni ke lobeka bongo nga moko bo combien de pasteurs bino bolukanga na ya église na lobaka nganga bongo li motema na beta ngona fait Denis les cité fungo la pile ndenge ndezo baluka shimbo ke bisami hilinga au moins le roi ke
et que quoi mais la cigarette non so maman ka so soit rouge so soit mundu deniaou zambala mundu na kina baye gege non ça le roi na le kana parce que aussi ne va pas trop bolanda garçon wana to boya na ngabu alo betinga ba prophétie ngana ndimaka tu ale bandimi bagangi o nzamba zo sala pona nini bilomo ba pasteur boko tanga komba Jésus Christ de Nazareth boko maka au nom de bandimi bazongi si au nom de Jésus Christ o bango tanga komba Christ po ozika na moto mais oui franchement vraiment doit témoin pasteur Otino les jeunes matinée ya même bouteille na les jeunes ezara mundu bouteille matinée ya mundu a rotinda pi petit na ye na olongola papier na. Merci mingi bino ko bomoni ba image ndenge et c'est passé tozu ata temps ya ko sala ta ba commentaire te tozu temps ya ko sala ba interview te to pesa ke mutu boya loba to pesa ba tout quelques personnes ba loba à propos ya liwa ya mort ya ndeko na biso Suzy Suzy Ballon d'Or vraiment ezaki pasi bino bomoni na mort déjà moya côté ezaki te caméra ba boya ki caméra kota libanda mort pesa ki biso ka mwa mbilinga mais tellement Doudou na biso za ramwa courageux abeta pe moi lisano po biso vraiment site oyo eza vraiment ya maître maître penda maître ma kofie maître malobate biso pe ba oya ye tebi moi masano Doudou pa yebi moi masano moi ko bunda moi mukie Doudou azaki ba image obino mo botu ko mona ya sorti ya mort ezaki pasi mais Doudou a réussir quand même ko laksa bino ba image ya sorti ya mort to komi awa na maison communale na biso ya bandal awa ti ko réseau kita bomoni ba image mais na moment mo boye kaka tozwa moi micro to ke to pesa batu baloba famille telemi bandeko pe ya ndeko na biso pa utikotika biso na kombo ya Suzy Ballon d'Or batelemi bandeko na ye famille na ye na ba camarade ne batelemi ke caméra morote ala mutu moto osala interview mutu morote akozwa image ba musu bakanga ba caméra banda na mort bakanga ba caméra ba ya ba pesi ba me ba pexi ba zo ba image te mais biso kaka yo bimo boyebi kaka ndeto lingaka ko se sacrifier pona bino pona ba fan pona bato yo balinga koyeba ba information nyonso tout eza koleka a na mboka na biso Kinshasa ya mwana to sala ke fort ya kozoma ba image mwanda mdambo na eza vraiment pasi eza pasi komona mwasi munene na kombo ya Suzy o bato ba ebi moi une grande partie ya bato ba ebi na kombo ya Suzy Ballon d'Or o bande ko boka pepe balanga nzembo ebele atiki biso mais bato baboyi tozo ba image famille boyi tozo ba image bami baninga pe aye misusu baboyi tozo ba image ande makambo etambolaka to yo ki paraît que moko ya ba président biso moko ba président minene ya musique na biso ya mboka aboyaki bato bazwa ba image nde ya consultaki famille na ba mina ye ke ba image bato ba image to bomona ndi nazati nazo banga mo muke to mususu ba yo simba Doudou leta to bulo to welela moi to beta moi lisano ndezala kaka Doudou bamba mo mouvement eza de mo retard ya on otala tala mo mipanzi mais ezaka pasi bomoni image ndenge eleki mais biso tokotika binote tokozala kaka wana pona ko poursuivre malembe pour besoin sous deuxième image oze lobby ya enterrement bokomona mena yebi ke nzambo to sambelaka akosunga akosala ke ba temporiser moi muke tozo ba image na kinya poto la kisabino. Merci vraiment na moni na sima cameraman na sima cameraman ezaki na moi mobile moko ya kitoko na kombo ya Doudou Montréal nga benga ka même magique Doudou penza merci mingi pour na ba image ya kitoko oyo vraiment na moni susu babi maître John moté ma mère Misha moi sa boss ça boss le big boss maître John moté ma mère Misha moi sa boss ça boss pourquoi pas na moni sunde ko moko na nga ya ko lemba na tonga bengi metate kende ka zo ba image na kombo ya Wabex mafunga vraiment ngondi babi l'homme de Weston na PCP susu merci na yo na bosanité le grand saoudien Michel Lemvo le grand saoudien babi l'homme du moment na PCP susu bambote mingi pe ba merci mingi na bino nyonso o bozaka toujours fidèle pour na causer la émission tout sauf rien o kuma makalanga moko Laetitia Meta immortel merci na bino nyonso tout bo pesa nga confiance bo tika ko pesa nga confiance te pe ba o non ba découvrir nga te botala émission o mingi nde bo ko mona makambo nini o nga na memela nde bo ko mona ba news nyonso pe le kaka na mboka na biso Kinshasa le superviseur
Papi Pitchen, les qui a les big boss maître John, n'a pas sopé ba merci mingi vraiment pour l'encouragement, non pour nous salango, non moni sobi Annick Lufanga. Annick Lufanga, autrement dit Anaïs Lufanga, mon à Paris à Solo, vraiment on appelle ça merci, mais on appelle ça mbote mingi et si cause on a vu que ozola nanga la minute, oh, na mon il sous Maggie Meta ma tante chérie, Maggie Meta Bofosa, na kata Canada na peso sous borozango vraiment il y a fraîche, exact que Salamaka déjà. Que tos vies, toujours ba image ya fraîche, mais vous s'abonner à site internet oyo Vérité Universelle TV ou les big boss maître John, monter ma mère Misha, to na bino na prochain numéro lobby, bye.